Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, na batutu bazotala nga sur tele24live.com. eza ngai ya bino Julie po ya lama Toronto, Canada, na émission na bino na biso Booster. Donc na ye lisusu mpona tobeta mwa masolo mike mamba ba journée de la femme. Donc bomoni nga nalati liputa ndenge batu bazolata o journée de la femme maputa na mboka na biso kuna. Donc yango nga mpe nalati liputa napesi batutu mbote ba oyo baotala ngai sikoyo, oyo bazotala nga ba oyo baotala nga mpe na nsima, mbote na bino tu. Et puis bonne fête na bamama tu, bonne fête napesi nanu bonne fête na bamama tu. Donc mama eza bébé aza déjà mama, donc bonne fête na ngai nazopesa na petite sœur na ngai Mimi Lama na France. Bonne fête na nga la petite sœur na nga Nathalie Lama na Maroc. Bonne fête na ngai Micheline Lama, balama tout, Nelly Lama, balama nyonso basi boze ebele ba bonne fête na bino. Puis napesi bonne fête na mwana nga moko Christelle Kindeki aza na nsima caméra azotala ngai. Donc bonne fête à ba mama na batutu baotala nga na nsima batutu. Bibi Mbo, ma copine, bonne fête na yo. Et puis bonne fête à ba maman na Sabine, God is love, bonne fête. Lisa Ocoms, donc eza journée ba maman, faut ba couper ça bon ba bonne fête. Donc Lisa Ocoms, bonne fête na yo. On a été traqué ma fumbe. Et puis bonne fête na Francesca Malila, Bibiche, moi ça bata bavon, bonne fête na Janine Eyale. Bonne fête à ba maman boze ebele so bakombezia na otanga. Donc yango wana na tieli bino titre to mekano kosoloma ba journée ya ba mama oyo na moni bato bele ba fêter journée le 8 mars, fête à ba mama to moni na ba réseaux sociaux, fête à ba mama ndenge bazo fêter za na mboka na biso to moni fête à ba mama ndenge bato bakomo fêter yango na lolenge na bango. Mais ce qu'on a lingaki na beta moi lisolo mukie ya historique yango ya ba mama parce que bato bazoye bate fete ba mama ngo ezani et comme ko déborder misusu e comme ya ba bêtise omona bato bakomi kotikala kotombola ba bilamba alati eloko te na se ya ba maputa wana ba roba basi ya ba maputa wana okomona alati eloko te. Donc délire tomoni ba photo misusu omona bat baké na bar babini bameli masanga balali na se bakangi. Donc ba danse moko mystique ya na fête ba mama yango na baki na mekanon to il faut ko expliquer ba tu yo kumkie historique yango ya fête ba mama au journée au ezali journée babi internationale de la femme. Sikoyo biso na bamboka na biso to lati ba maputa mais net na ba Canada ba mindele po international mutu mo alati ne liputa te doza selo culture ba mindele ba kela ba misala ba oneti aba ba merke ba tokende kutu misala biso pe tozomi na biso na moni place mo ezali férié te awa na yebite so na ba mboka biso batia yango férié yango na baina mikono to beta historique puis na yebisa no ba dégâts biso ona zala ngwa mamba ba mama o. Donc toke na historique pour la expliquer moi que pardon ma bo accorder nga quelques minutes na expliquer pour photo connecter nyo sonde na loba na source. Donc na zui historique na ngona www.1 donc eza Nations Unies donc 1.org obeti flash fr event et puis au flash obeti sous Women's Day History. Donc so www.1.org allez au monde en que bima so Women's Day donc journée de la femme so en français et au bima au monde historique. Donc bapesi historique ya journée de la femme internationale ndenge e bandaki ndenge ni ba ko tiana date le 8 mars. Donc ezaki
historique et banda kala babi la journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. Et puis balobi soubabi que c'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent le future génération de femmes. Balobi Soubabi, la journée de la femme internationale est apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant, des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Donc, on va appeler ça historique, mais moi, on ces athées dans un point essentiel. Après, on va dire que le mouvement féministe en plein essor qui avait été renforcé par 4 conférences mondiales sur les femmes organisées sous l'égide de l'ONU a aidé à faire de la célébration de cette journée le point de ralliement des efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique. Donc, historique, ici. Date. Si ko date au bango adopta qui journée de la femme, ezali Nations Unies, la charte des Nations Unies a adopté cette journée en 1945. Nde basaki nini basaki première instrument international national plutôt à affirmer le principe de l'égalité entre la femme et l'homme. Donc so okeka kuneza ezamo historique benga azuka ba point essentiel pona nini pona kotalisa bato journée de la femme wana ezali kaka te ya kokende kobina to nde nalati liputa boye nalati mpe liputa mpo namoni ekomi neti signe moko ke ono folata liputa parce so otuni bamama mingi oyoka o journée de la femme ezani oyo eza jour kaka ya basi o jour wana bapapa nde balambaka jour wana mwasi osala mosala te jour wana eza boboye eza jour ya basi non awa bapesi historique nango ndenge ebandaki puis soki boke na chronologie na kati komona de 1909 ti na 1975 donc événement ebele esalemaki ti baye kovote jour oyo ya le 8 mars na ONU nde moto adesidaki jour wana mpo baconférence ebele esalemaki parce que basi na époque na Amérique babande kodéclare égalité na bango na kota misala ouvrière bazala na égalité na mibali donc mwasi akoma mpe na droit ya kosala mpe misala mosusu ndenge mibali basalaka et puis lelo tomoni mpe mpo ebandi lelo te bakende nango meme ntina baréunion esalema meme na Danemark baréunion esalemaki ebele ti baye koconclure na 1975 ndenge nalobi donc 1975 babani 75 nde baye koconclure oni azwi décision ke mwasi azali mpe na droit ya kosala donc égalité ya makambo mosusu nde bamisala mosusu mpe mibali basalaka basi mpe bakoki kosala yango donc yango omoni baya kovote le 8 mars wana alors mais sikoyo biso tokomi omona le contraire bolimbisi le 8 mars na biso ekomi ya bamama bozomona bafacebook nde nazoloba awa bamisusu bakomi kotikala ndenge alati elamba te alatika liputa bodon eza dega ya kosala te bamisusu bazokende abimi na ye le 8 mars o mobali akipe ete akende kodécouche eza babiloko ezosalema parce na tuna ye mpe bato meme nga moko nazalaki na bamboka mosusu na Congo te nga namona mpenza donc le 8 mars oyo place tozali na mboka mo boye le 8 mars wana omona mpenza donc so osombeli mama liputa te oza na ngambo te
na yebi te so na mboka biso eza bongo parce que na tuna mwana nga ucho ya karaté ayem so abetela nga masolo akini na tuna yango le 8 mars yango ekomande na be mama le 8 mars wana penza ezalaka penza donc bato baswanaka likolo ya liputa wana ozomona baliputa omoni mpe babundi ngabi ya sola bi wi mama na kini ekoma mpenza le 8 mars ekoma lokola likaa mosusu bamisusu omona mpenza soki osombeli liputa te aswanisi mobali binemi donc makambo moko osanga te badelire donc eza makambo eza esalema yango alingi na explike mwa moke bamama le 8 mars ezali mpona kosala badelire te ndenge tozomona awa na bareseau sociaux bamisusu akati kaka mwa kiteni ya liputa boye nzoto nyonso libanda eza bongo te ezali ke bato oyo bazalaki liboso na biso basi oyo bazalaki liboso na biso ndenge natangeli na historique awa barevendikaki badroit na bango balobi ke non bango mpe bazali na posa mwasi azala mpe na égalité lokola mobali sur le plan natangeli no baplan nyonso politique économique donc social donc bameka kotala mpe situation ya basi yango moni mpe oni aye kokotisa lwa wana na 1975 ndenge nalobi 75 ndenge balobaka biso na bacongolais 75 donc nde oni avotaki lwa wana ya le 8 mars mais avant cela balobi ke na 1900 comment on appelle ça 1913 pe basalaka réunion ka mpona makambo ya le 8 mars wana et puis na 1911 basalaka pe réunion ezalaki réunion décision ezwama epe na comment on appelle ça Danemark mais ezalaki abuti te nde omoni baye kozwa décision na 1975 parce que avant cela ezalaki discrimination bando osalema mingi surtout na misala nde bakomi badiscrimination ezalaki mingi kote ya misala mwasi azalaki mpe respecte te babiloko moko ya ndenge wana et puis nde omoni baye kozwa décision nde nazoloba wana ya kotia ke mwasi mpe akoma na valeur na misu ya bato ezala na politique mwasi mpe azala na droit koloba côté économique mwasi mpe azala na droit koloba même social mwasi mpe et puis bachange makambo ebele ozomona donc yango wana ezali le 8 mars ezali place okende journée te oyo bazolakisa biso kaka so otuni même na kingo so otuni bana le 8 mars eza journée ni bayebi biso kaka fete ya bamama basuki ka ndenge wana bayebi biso ka eza fete ya bamama bon bamama basalaki nini bato bele bayebi te ke eza bamama oyo babundaki mpo tili tokoma na le 8 mars oyo ebandi depuis nde nazoba 1909 ti na 1975 nde baye kovote loi wana ke mwasi akomi mpe na nde nazobandela ere nyonso akomi mpe na égalité na misu ya mobali égalité wana eza te ke o mwasi akomi donc amatela mobali te kota misala mpe lelo toomona na baentreprise mosusu omona mwasi aza manager aza mpe na droit koloba tomoni mpe na médecine omona bamédecin basi bazali bokei meme bakote économie omona basi mpe bazali bazoloba mpe tokei meme na politique tozomona basi namoni mpe kote na biso neti toke mama ya biso ya kote ya parti namona ya Jean-Pierre Mbemba mama eve ozomona ke mwasi mpe azosala politique azotelema azodefendre basi ya mayele bazotelema bamama eve na boso ekomona mosusu kombo wana ekininga me namonaka mama wana ndenge abundaka na politique ozomona basi batelemi ezali mpona buzoba te oyo tokomi komona na betele yango se te basi bakongosala badélire jour ya le 8 mars délire ekomosalema mingi bamosusu omoni abimi na ye ake odekouche lelo eza ndenge na bajour ya basi atiki mobali ya lamba yake ese baloba ye ndenge wana po biso tozwaka makambo mabe ndenge nabeta soo parce que eloko esalemaki ya journée de la femme petite sœur na ngai ayebi makambo na oloba tozalaki na mboka moko wana biso mbaye tozalaki na mboka mwana ntango akumba mboka yango eza te et puis petite sœur na ngai moko azali
na France Gisèle Sini akotémoigner likambo na oloba ezali jour ya basi mpe journée de la femme le 8 mars. Alors nde ezalaka le 8 mars na mboka wana wana nga na assistaki soko osombeli mutu liputa te mwasi liputa te mobala olala te. Donc bitumba babiloko mwa ndenge oyo osalema ke mwasi wana asengi mobali mbongo asombele liputa eza ba $10 bamaputo a bien wana badesina banini wana basi tout ça asengi mobali ayebisa za mbongo te. Tu sais qu'est-ce que la femme a fait ake asombi super glue eza histoire vraie on ozebisa bino baleki nanga kuba kotémoigner parce que ozali mboka wana mawana tanga kumba mboka ngo eza te asombi super glue oyo biso totiaka na banzaka basalela yango basuper glue ya manzaka kutu te oyo basalela yango bacole asombi super glue asali nini azwi nzoto bolimbisi bamama foto oloba makambo mosusu mpo badelire ekoma osalema azwi super glue apakoli na nzoto na ye ya kibomwasi alobi na mobali keloko osombeli nga liputa te yo mpe omeka te donc tu ne vas rien faire azwi akanga super glue eloko oyo esalemela mama na babrûlure esala ye bameme na hôpital mbangu donc ya dégâts et puis balakisaki yango na tv elo esalemaki bamibali kutu seri yango wana nazalaki na mboka na petite sœur nanga na mboka na biso te mboka mosusu na tanga kombo nango te bamibali basili kaka jour wana babi mais ça c'est quoi ça comment bato bakoma okoma ntina niveau ya motu ezosala te koma okozwa super glue mpo mobali abo osombela liputa omikanga na nzoto no ya mwasi mpo okufa mpo osala nini balakisa yango ntina tv ezalaki dégâts ti lelo mpo ozomona mpe basi mosusu bakomi kodégame le 8 mars yango bazocomprendre ntina yango te ekomi akende kosalaka badésordre tomoni na bafacebook na oloba moto atikali nzoto nyonso libanda bongo o le 8 mars est ce que balobi le 8 mars eza badelire bongo te balobi le 8 mars ezalaki mpona mwasi akoma mpe na mo ya koloba mpe asala mpe na baentreprise bapesi biso privilège wana mpe lelo mpe basi bakoma osala na basociété parce que na kala mwasi azalaki na eloko oloba te ezalaki quand même na bapolitique tozomona na kala ezalaki ka mibali nde basalaka babiloko wana mais lelo même soki oye na Canada omona na batransport omona babisi na biso batitisi omona basi bazopusa bakar baremorque basi baosala mpe misala oyo mibali basalaka donc batie ke mwasi mpe akoki kosala eloko ya égalité ezali même kota misala mais ya biso namoni délire ekoma osalema na bafacebook batieli biso yango nde nazoba na kini kuna délire bato bayeba na bango signification ya le 8 mars yango te mpona bango le 8 mars journée de la femme elakisi faut que ça délire okende omelimeli masanga tomoni mosusu na bato bazolalalala na se bamama na bamapo c'est quoi ça cette histoire balobaki bongo te journée de la femme elakisi bongo te elakisi ke to excellé tokende boso basi mosusu même na bapoto oye na poto va à l'école kende tanga kota baklasse na yo oke na badomaine nyonso mpe okoma mpe mutu ndenge tozomona nde na bi mama eve alimbisanga mama wana namonaka kombo ne mosusu ya authenticité authentique na bosani ozomona tomona mwasi nde azobunda na politique atelema devant mibali tomona papa ya biso Jean Pierre Mbemba azali te me mama wana bundi mama wana azotia motupa ozomona biloko tolingi yango wana eza te ke tokomona badélire ya babuzoba ya koexhibe banzoto ekomi badanse pornographique ozomona badanse moko bamama bazobina omituna obi me journée de la femme yango nde yango oyo donc tozoyeba eloko toosala te yango nga nabaki te nabeta na ose te na makambo ya journée de la femme parce que badélire ekomi bamisusu jour de la femme wana nde nazoloba akangeli moninga kanda catch mpo banini bapesi ye mbongo aliputa te eza sens te eza vraiment nayebi te eloko nini nakoloba yango fo babanda koteya mpe bato bosa bafeti na biso tosalaka miso bajournée de la femme wana botangeli historique ya ndenge bande mpo basi ya liboso babundaki ti tokóma na niveau oyo batelemaki basalaki bamarche mpo bapesa biso privilège oyo
tozala quand même na égalité wana na mibali ke égalité na ndenge te ya kovuka mibali te na ndenge ke tokosala mpe misala ndenge mibali mpe basalaka. C'est ça nde bavotaki nini wana oni avotaki yango na 1975 nde alobi awa. Donc bato bazotala nga lisolo nazobeta bino eza lisolo ya solo oyo ya mama wana atiaki super glue. Petite sœur na nga ko témoigner kutu Nathalie Lama et puis petite sœur na nga mosusu aza na France Gisèle Sim ayebi comme na obeta pa atia pa super glue na nzoto na kibomwasi mpo basombeli ye liputa te na suka yango ase retrouve na hôpital dega baposo komi ye bakolongola makasi ba super glue wana. Et puis Nathalie susu na esalema epe na Afrique du Sud so bokoti na Google bomoni ezali wana esalema le 9 mars. Le 9 mars wana siko ezali contrairement mobali siko nde moto azwaki mwasi ezali le 9 mars ka babiloko ya bafame angoyo mwasi akendaki nini abimaki siko moto akotika ezalaki oncle na ye siko oncle na ye napesa bino site yango botanga histoire yango kuna bomona badelire esalema omona makambo so eza esalema ozoba o makambo eza esalema na mokili to eza mise en scène bato bazosala ozomona Nathalie na site mo na kota ekonga alingami baréférence po eza te ya Julie solo obeti ozwi yango wapi soki mosusu Nathalie na Google natala mingi natanga mingi omoi mosusu na mpe na partage na bino. Donc oyo ya mibale solo obeti ezali esalemaki na nord ya Afrique du Sud ezalaki na nord Afrique du Sud ezalaki le 9 mars oyo ezalaki mobali siko azali nde na kanda mwasi aye na butu na oncle na ye abi te fo eza oncle na azobima na mwasi neka bajour yango bafeti ya basi boya oncle moto akotika ye alors ye asali nazwi mwasi akanga ye apakola ye super glue na nzoto na ye ya kibo mwasi kuna bapibliaki yango le 13 mars 2015. Donc apakola ye nzoto mobali akima mwasi wana ase retrouve hôpital banzoto ye kobeba balésion makasi ozomona makambo ezosalema bomona bamakambo so esalema neti baje neti eza movie moko boye bainvente me nzoka bato bazosala makambo ndenge wana ti okoma na badelire ya kosala makambo wana lisolo na beti so oke na www.sudinfo.b donc b na e okuta makambo na oloba kuna donc badelire ya jour ya bamama ya le 8 mars ekomi osalama bozobeleki mingi. Donc nalinda yebisa bamama baotala nga le 8 mars eza kaka feti ya maputa te. Le 8 mars ezali feti ya okende kosala badelire te to nde balobaki o papa tomona mosusu o le 8 mars il faut papa sukola ye o il faut comment le 8 mars eza bongo te parce que so basukoli o jour moko nde esali le 8 mars ezali jour mwasi fo aza atelema asala nini osali bilan en tant que femme depuis bapesa biso égalité wana na mwasi na mobali yo loni osali na domaine nini qu'est-ce que tu as fait na domaine est-ce que o évolué côté nini parce qu'il y a d'autres femmes qui évoluent na baffaire bafemme d'affaires baza o bavandisa masolo nde baloba bavandisa masolo na ndenge ajete bazali o bazo évoluer so toke na domaine ya ministère tokei basi bazali oyo bazo évoluer na makambo ya nzambe na ndenge ajete donc na domaine nyonso sur tous les plans mwasi asali nini a évoluer toke na ministère na biso ya toke Jos Mayer ozomona mwasi mais aza na ministère azokoganye baame mpona Jésus Christ aganye baame ebele kosalisa bato ebele mpona gloire ya nzambe mwasi atelemi devant mibali. C'est ce que nous voulons eza te ke tosala badelire ya babuzoba ndenge wana ekomi tozocomprendre te badelire mosusu ekomi eza ata na sens te eza bongo te nde le 8 mars oba napesi su bato tu mbote nazopesa bato bambote bonne fête le 8 mars donc bonne fête na ngai napesi lisusu na bacamarade tout oyo nayebi Carmel
dialunga na France. Bonne fête na yo ya ba maman. Et puis napesi bonne fête na ngai na Arlette di Lusongolo, bonne fête na ba copine na ngai. Et puis bonne fête na ngai na Hortense Konde, copine na ngai. Bonne fête na ngai nazopesa susu na Juliani Kindemba, wana ba camarade na ngai ba maman. Donc bonne fête na ba maman tout. Et puis bonne fête na ngai nazopesa na maman na ngai moko Agathe Ameneo Akachi. Donc bonne fête na maman na ngai. Bonne fête na ngai napesi susu na bato tout oyo baotala ngai na nsima. Donc nazocontinue lisolo mpona koréveiller conscience ya basi. Donc le 8 mars ezali mpo oyekola, le 8 mars ezali mpo oexcele, le 8 mars ezosala bilan depuis tobandaki année 2000 oyo euti koleka 2018 eleki ti tokomi le 8 mars oexcele na nini bilan nde basalaka bato basalaka bilan sikoyo na année oyo il faut planifier quelque chose. Tu planifies olobi que non na année 2019 ti tokoma na 2020 naza na plan tel oyo nga na koaccomplir ke soit fona sala cours moko boye mpona excele so olinga kotanga ou soit na domaine ya business na nini na excele na point moko boye comme ça okoma na 2020 otali bilan na yo osalaki ke j'ai na progressé na place moko tel. ezali te ke bolimbisi bo tenir nga rigueur te, faut tozala quand même clair. So nzambe asali yo grâce oye na bamboka bapoto neti Canada boye vraiment mboka opportunité boye ke bazala na bango na bamakambo makasi te. So otangi no ka classe ozwi mpe mosala ozosala mosala na yo calme. Tozala bamama na biso bazali ya mama tete Kinda ake classe na lobango nyonso azosala mosala na ye. Tozali na bamama na biso bamama Françoise Kelani bake classe bazosala kala te babanda misala na bango. Toza mpe na mama na biso toke na Tina Kindeki aokende classe. Donc c'est ça, il faut aller à l'école. Moi je n'encourage pas les femmes qui restent à la maison, qui ne font rien. Je n'encourage pas. Basi ndenge wana il faut sala mosala so nzambe apesi opportunité ya koya bapoto neti Canada, États-Unis, grand monde, Toronto boy vraiment. Na vandika na ndako banda tongo ti butu, je ne fais rien. Non, tu dois faire quelque chose. Okende classe, yekola cours anglais, soko yebi anglais te vas-y. Yekola d'ailleurs kutu ko ba anglophone ba seka mutu te. Ba seka ka mutu te oke ba seka yo, ba ko seka yo te. Encourager kuto yeba et puis relaxer ba piste so ko comprendre l'autre relaxer anglophone c'est quand même tout zomo o tie mutu partout OK toza maman la biso bazawa Sandra Sasa bazali ke ba classe et na lobango Noela Mulowai Julia Mulowai bato bele bazawa kenda ba classe ba osa misala. Et toi qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Je n'encourage pas les choses comme ça. Il faut qu'il y ait des classes. Maman va zotalanga. Bon en vouloir nga te bo teninga regarder. Ceux qui au ligne dans ma classe milaïte mais langue et aider on ma belé parce que so yebi langue de tous en Canada bo biso to ba anglais français. Ce qu'on a Toronto a anglais et prima kamingi. Oye koli anglais no ba cours ofele zali na compte gouvernement OK. Oyekoli no anglais no a 6 mois to inane osali makasi ti oyebi langue et aider au cas un jour que ovandika ndenge wana esili non. Donc lo ngana lo bayango et puis nazobeta sous c'était na mamba liso ba pesanga makamba ba ya bakamba ba diaspora mutu su yebi singa lobi mama faut expliquer dans le diaspora ezali eloko nini parce que bato mingi na Congo bakansaka diaspora ezala titre. Donc so mutake na kin donc akei kuno ba yo diaspora do bakanse titre moko boye. Donc asala ka musala moko boye do diaspora eza titre te bana kin bota nga diaspora eza titre te. Diaspora so ke na photo genda ka na ba recherche pardon pona ko lo ba kamu
kaka na kinga te. Il faut tokende na ba recherche diaspora. Mpona nini moto wana apesi nga sija abi mama badiaspora makambo asali na mboka ya biso mpe bango mpe baza dinombre eza kaka kabila te. Parce que badiaspora mingi bakendaka na Congo wana okomona bango akei kuna balingilingi basi bajeune fille omona misusu likolo ya $20 bazobimela bandeko na biso ya basi donc bazosakana na bana na biso ya basi mpona nini aza diaspora. Alors nga nalingaki na expliquer likambo ya soki na silisi parce que lelo na okende molai te na ocontinue yango même next week mpona kokota paya na likambo badega oyo badiaspora bazosala na Congo. Tozoloba kaka oyo se bata kabila badétruire Congo. Non, moto wana alobi ke même nos propres frères ya diaspora badétruire Congo oka parce que makambo azosala na Congo ezali malamu te. Bamisusu bazokende kuna kosi mwana mwasi ya bato loba likambo mbala mingi ke oyo naza na mwasi te o bebebe akei kuna asente nde baloba na linga asente bana basi ta de asimi nzela akimi na mboka ya poto. Alors na Congo kuna bakasaka diaspora ezaka titre bana mingi bayebi te naza mobali na diaspora aza diaspora donc eza titre te tokende na définition ya diaspora. Babi diaspora eza boye ezali non féminin euta na origine grecque. Nazwi yango mpo eza idée na nga te donc faut toujours na signifier. Nazwi yango na Larousse faut obeti Google obeti Larousse dictionnaire de français Larousse ebimisa mot diaspora. Alors babi boye diaspora avec une majuscule ezali dispersion de avant c'était la dispersion hors de Palestine des Juifs exilés ensemble des communautés juives dispersées à travers le monde. Mais sikoyo baekoloba su babi diaspora a commencé lors de l'exil au 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'est accentuée après la deuxième destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Alors, cette explication diaspora a balobi que diaspora, il a ici dispersion d'un peuple, d'une ethnie à travers le monde. C'est ça la diaspora. C'est la dispersion d'un peuple à travers le monde, donc d'une ethnie à travers le monde. Donc diaspora bana ki nezaka muta vivana poto te. Ba diaspora pe bazali na Angola, ba Congolais bazali dispersés na ba mboka nyonso. Ce n'est pas seulement la poto. Il y a des Congolais qui sont en Angola, des Congolais qui sont na ba Cameroun, des Congolais qui sont à Brazzaville, des Congolais na ba Gabon, des Congolais na ba Kiribati, des Congolais na ba Océanie, ba continent kuna, des Congolais partout dispersés dans le monde. Bango nde babengi bango ba diaspora. Ezali titrete. Eza titrete. Parce que comme kozwa titre on a ki diaspora ke na diaspora. Na eba susu abetenga swabi mama mo abengi mama bango abengi aibise ya ndeni bino kuna. Ya mama sko abengi mwana na mwasi aibise news ke mwana na mwasi azwi mobile. Siko aibisa ndeko na mwana na mwasi ya boni mwana nipa mwasi bien mama toza bien abi ya biso toza nouvelle malamu a moyen ndeko no kalata azobala azwi diaspora mobali moko a diaspora. Abi ndeko no azobala kalate azwi mobali moko ya diaspora kalate okoka kaka libala ezosalema sikoyo. Mwana tui mama biolobi nini ayo te kasi ndeko no kalate azwi fiancé te fiancé yango aza ya diaspora balobi aza muta diaspora nde siko mwana yesi mama bo diaspora elakisi nini diaspora elakisi bato bavandaka libanda donc mama kaisi eza titre donc oyoka nde ezosone diaspora
donc mama kasi eza titre nde mona ese te mama diaspora elakisi moto aviva neti bandeko na biso bakongole bavivaka na mboka mosusu nde babengaka bango badiaspora epuis mpe elakisi te badiaspora wana nyonso baa na bamboka poto nde baza bien nde bazali soki ndenge nini nde bazwa kokosa bino kuna te fo bosurveille bien boyeba moto wana miso aza neye na mwasi koto ozoyoka donc il faut bosala nini bosurveille nde moto azoyebisa mama na ye ayebi fo bosala nini kosurveille oyeba mosusu azali na mwasi na ye ozomona donc eza biloko wana esema namoni Patricia Kaindo donc bonne fête à ma maman de ma part, de la part de Julie. Donc, na qu'est-ce que sous ta pète sous c'était na décolabiso Patricia Kaindo, moi c'est Bata Gervais. Donc tala maman Patricia Mambasala. Maman Patricia zana fondation na eza na Congo kuna yesu koyo asala nini a edaka bana o biso to bengaka wa special need. Donc bano bazana na problème ye azana fondation na mona kuna ba photo jour musuku to sala émission na bo mona ba photo donc eza ba biloko moko oya kosala basi kotelema kokende ko aider a papa na biso Fachi alobi ba diaspora bokita kili bokende kosunga Congo yango nde toza posa ba bibinela mwanzo tozomona te na ba Facebook ba maputa ko kweya ba string tout libanda. On n'a pas besoin de ça. Ça ce n'est pas vision le 8 mars. Non. Toza posa ba action binene boye salema ozomona. Donc ndenge ba maman Patricia Kaindo zo sala boye na Congo, c'est bien. Il faut faire des choses comme ça. Tout le monde a biloko bongo, il y a fondation ko aider mboka na biso na ba domaine nyoso mutu ana domaine na ye kita na Congo tia le président Fachi Loboko. C'est ce que nous voulons. Yango wana zo beta so ya diaspora o na la masole bele so esilite na kati na oyela bino samedi. Ba dega obino bozo kendo sana ba Congo kuna kokosaka basi na bana na biso kuna keo naza na mwasi na mboka te kuna na bapoto ali kuna okei bo sente basi 4 10 to combien mususu azaki na mwa voiture na tena mai babetenga so akei kuna afime bimina batu asali ba camarade nyonso soki baberani partout abimina oyo abika na mwa car wana ochaki okende nango na kino che na conteneur okei alokesa ba dégâts kuna asiko ya abobimi lokola batama la muneti ba Saint Pierre njoka ba dega bozo sala kuna ba diaspora eza titre te ngape la diaspora po na viva na mboka ngate naza libanda naza diaspora zomo eza titre te bokomo sala neti titre ba msusu bango yo président Fachi alobi bokenda bengisi ba diaspora bokita po boya kosunganga bango siko bakei kuna et comme président Fachi atia bango na misala ataza na ye na papier te président Fachi azwa kaka atia ye ese za bongo eza bongo te il faut bosala misala boke président moni ke eloko boye ozaka même na nde baoloba baexpert o papa ya biso Aimé Kabuya alobaki baexpert ale batieli biso na mboka eza te soki oza diaspora osala eloko moko te na Congo awa na bapoto neti na Canada, France, Belgique, okei batialo kaka non bosali badega ebele likambo tosola ngo mpe na Sandra sasa mamba ba diaspora obosali mpo lelo naza ata mingi te nalingi nakende yango vraiment en profondeur samedi kotalisa badega oyo ba diaspora bazosala na mboka boza ana bapoto biso tu toza na poto tozomona fonctionnement ya mboka ya poto ndenge ezali mais lorsque bolongwa boke na Congo bozongeli makambo mabe bozobongisa mpe mboka yango te bamisusu omona awa abwaka papier na balabala te mais soki ake na Congo abwaki posa bitabe na nzela abi oyo balabala leta mais non biso nde foto lakisa exemple ya baculture oyo tozwi libanda pas seulement na poto mais bato bazala na ba Cameroun wana nga navanda na Cameroun aloba nyonso
na Cameroun eza na ba loi okosalisa feti te ekoma 2h du matin jamais. Mais eza na Afrique bato baza na Cameroun bayebi faut que esenga permission na mairie avant ça fete fo bazala na mokanda fete no esila air nini batieli yo air fete ekokoma ti 2h te tapage nocturne ezali babar kuna ekangamaka avant eza te bar ekoma ti 6h ebandeli ndenge nini na Cameroun ebanda ndeni bar ekangama ti 6h du matin eza impossible bafandisa baloi na bango bamboka neti bacameroun bavandisa baloi quand même eza te ke baza soki excellent mais baloi mosusu ozomona quand même discipline ezali ke 6h du matin omona bar eza ofungwama te to ti 2h nyonso eza fermé eza ba air ba snack bar ekangamaka ba air ba boîte ekangamaka eza na ba air batia alors totala ndenge président Fati akoti état de droit aotalela biso bamakambo wana ya makambo babar ti ba 6h du matin président Fati aotala yango ekozala susu te mpo éducation ekota nano ezonga bien bana bazokobina ti ba 6h du matin mboka nini wana donc basi oyo boza libanda message na ngai yango wana bamba diaspora na flashe ka po temps eza mingi te na ozongela ngo en profondeur parce bapesi nga mpenza babilobela makambo ya diaspora na pesi ka définition mais samedi okuna ene koya na kokota mpe ya mozindo badega oyo badiaspora baza kosala na mboka na biso apres bokolobaki o mboka yango bato oyo ya barwanda nde babomi yango te biso mo mpe tobomi yango mpo président Fati pa uta oloba dernièrement alobi ka constaté que bato oyo badétruire Congo ce ne sont pas seulement bato toakizaka nos propres frères bazodétruire Congo nos propres frères bazodétruire bana biso likola ba $20 lokwa bayebi ke mboka na biso ezotraverse baépreuve bana mingi omona ye biso aza ata na eloko akolia te $10 aza nango te bato bazokendaka na bakini wana ke vacances na baflat bana oyo ya biso ya bajeune fille ya ba 18 ans omona kangi bango 2-3 ye ake asali boum na ye apres azongi na mboko neti mutamawa ozomona mambo eza esale ozodétruire bana na bino moko parce yo ndenge oza wana papa oza awa na bamboka oyo mwana no ya 18 ans so basali ebongo ndenge bino bozokesa na bakongo wana na flat moko ozosala batour bana basi ba jeune fille ya ba 18 ans wana opesi yo ka $10 mpona mpasi papa okosala mpe nini organisme oyo edaka ata bandeko na biso ya basi babetelenga lisolo babi mama na kini kuna omona mwana mwasi mosusu pendant baperiode na ye ya basi aza na meme na mbongo asomba bande hygiénique te eza makambo ya solo estce bokoyede bato te bandeko na biso ya basi ifo bokende kodétruire bango lisusu ndenge wana epuis mosusu kutu ya grave omona tie zemi ya kimi ayepa changer numéro ya telefone donc la diaspora nazongela bino samedi eza eloko lengana pesa conseil mpona bamama ke le 8 mars ezali jour ya maseki te ezali jour ya kosala mpe bilan année passée ya le 8 mars ti okomi na le 8 mars oyo elo oni osali depuis oya Canada to bamisu baza ba France ba Belgique partout qu'est-ce que tu as fait osali nini tu as fait combien d'années dans ce pays il y a des gens qui ont fait 15 ans 20 ans voire même 10 ans tu es venu dans un pays où l'opportunité tu ne fais rien tu ne veux pas exceller bamisusu bakizaka ba parents vous accusez toujours les parents mais voyons ceux qui papa na Congo akoka ko classe te faute de moyens mais le Seigneur t'a fait grâce de venir dans un pays comme le Canada na beta setinga na Canada pays des opportunités boy maman est-ce que tu dois toujours continuer à accuser les parents ou parents ba côté ça classe mais tu es dans un pays où il y a des opportunités bazko futelo minerva babilo que beleza va à l'école
Kende sala quelque chose, si tu ne veux pas aller au sala, ceux qui va 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais il y a des formations pour ça là, pour aider yo, au sala mon sala mon quoi bien. Est-ce que yo bando ça ka ba ministère na biso ba bengaka ya niveau assez so mutaye ba entry level? Non. Oyaki obando sa msala moko msusu ya wana po na yebe langue te. Mais o exceller o longo la misala wana yebe langue te, o mati o commettre ba misala msusu. C'est comme ça qu'il faut exceller. Faut pas toujours accuser les parents, quoi accuser ka ba parents na ba sala yelo te bonanga. Maman na ko te bazaki na ngote sikolo koza na mboka poto telema kende sa msala kende lukakai. Voilà pourquoi moi je me pose beaucoup de questions, je vois beaucoup de femmes matin ti boutou sur Facebook. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Tu refuser que tu dois regarder Facebook pour éloigner la stress, mais tu ne peux pas rester du matin jusqu'au soir sur Facebook, du matin jusqu'au soir sur YouTube. Tu dois faire quelque chose. Excusez-moi, la technique, la liberté, tu dois faire quelque chose. On s'appelle au épaulé mobile. Ce n'est pas seulement mobile, il faut aider. Parce que tu as une boule mobile, va aider. Non. Moi, ça comment pour aider le mobile. C'est ça ce qu'il voulait dire. Donc, il y a un donc, bonne fête, nangai, la moni papa langa côté papa langa John Mateta na Algérie à côté merci au côté za journée ça papa la peso pe bonne fête. Donc bonne fête pe papa tout va soutenir basi na bango bonne fête na bino tout na pesi bonne fête na ngala Alain Kindeki pour ba soutenir bonne fête et puis na pesi bonne fête na Gervais Kaindo Gervais Bilili bonne fête na pesi bonne fête na Alfred Mambou na France, bonne fête na Pascal Touka na Bundes. Ils ont fait ba maman na moi pe ba papa bazo pesa so bonne fête yango. Ils ont fait na biso nyonso bo booster basi basa makambo minene. Parce que na loba nyonso ba mibam su ba kezo basi na Congo ba vandisi bango na ndako. Moi ça ke loroté avant d'aller na ndako ti cours anglais pambo po o l'accès place au cours anglais o ti ke kalanda te. Wana eza bien eza vraiment ki motema mabe bimisa mwasi akende asala musala akende pe classe. C'est ce que je voulais dire na batisi susu. Bonne fête na tata mwasi na moko Pelagie Otenga na Rochester. Et puis bonne fête na la pesi susu na mama Kemi. Bonne fête na yo Kemi, moi c'est à papa lekinanga Albert Nzalokole na Montréal. C'était Julie Poyalama Toronto Canada. Nazo yela bino samedi pour le makamba ba diaspora. Wana bokoka masolo ya dega po ba bisinga mama ba diaspora ba komisi ko sala makambo mabe bango pe bintu ba détruire Congo. Ba diaspora wana zo yoka. Bango ba détruire Congo. Bake kosala ba bêtise na mboka ya biso Congo. Donc tokutani ngamo mnaza alelo fona kanga tokutani samedi okuna nde na koyande na oloba pona obeta lisolo ba diaspora ba letamba fixelinga machine awa. Donc l'état namoni Patricia bien dit merci Patricia. Donc l'état ba fixelinga nini po lelo je va zate ya mwana donc ngamu nazo manye donc bakomo laksa ngai donc elo nanga loba ya mwana nzamba pambola bino tout tokutani samedi. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.